Biso, topesi bino mbote, vraiment merci na bino nyoso oyo boza ko s'abonner na tout le bela vie ndena zolo ba chaque fois abonnez-vous encore bo s'abonnaka parce que biso tolukela bino toujours ba information. Merci beaucoup na Washington, les grands pays na Munich. Merci encore na Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Tokutana mingi mingi chez Sim, c'est biso na route de Vienne wana ezala kamalamu. Alors abonné na biso nde na lobby soki likambo ezali bo benga ka biso soki boza na boule benga biso pesa biso vraiment oza décidé donc nous sommes là pour vous nde to lobaka vous informer ezaka souci ya liboso biso tozaka nango. Je crois bomona bilongi bozomona ngana bango iza baza batu ya ko présenter te mais na ndenge ya respect faut tanga bakombo na bango. À ma droite, nous avons Papi Volcan. Papi Mbombo Volcan. Voilà, Papi Mbombo. Hein, voilà, Papi Mbombo. À gauche, nous avons Mama Congo. Alors, Esengaki na yamba bango boye. Boye bibiso tokendaka na masolo tina source. Makambu eza ebele oyo elekaki bino nyoso boyebi. Na yambaki babe masombo. Solagina Babin. Pourquoi Nambaki Babin? Déjà il y a des bosso na landaki émission oyo na monaki Papi Volcan na monaki Mama Congo bataki kombo ya Babin Masombo na kati na yambaki Babin lelo na yambi bango webi biso tozalaka wana toza biso za pona mutu te nous sommes pona mutu nyoso oyo azana besoin na biso toza wana pona to servir peuple. Papi Volcan bonjour. Bonjour Papi Gen. Mama Congo. Bonjour, Boni, ça va? Oui, ça va, bonjour. Voilà, makambo yokutu mingi et zala mingi pona Mama Congo parce que Mama Congo nde aza mutu oyo abanda kotanga kombo ya Babin. Après na sima nde ye la lokene mo malembe po Mama Congo nde pinane mutu oyo. Voilà, Boni santé déjà Papi Volcan moi micro pe to monalité. Santé Angola nzambe za malambo ndozomona. Kimia, ça va? C'est Kimia Zali, tranquille. Là, tu veste. Ah, mais. Petit veste, costume. Non, bon, vous savez, Nalanda qui interview à Rwandolo ou Yambagi, parce que si on a le bien rwandais, quand il y a un film, il y a un écolo ya moto. Au moins, il y a un balobi Moulouba. Je suis Moulouba et fier de l'être. Et pas Nabiso, peu importe, on va vite lire en bois. Torondima pona Moulouba même niao to liaka ba chinope balia kango mais sauf que je me rappelle c'est rwandais alika ki na plateau na yo afinga baluba nango wana rwandais nani comment il s'appelle nani Stefo Ahani non comme na comment sika papi et comme nani ce qui maso boirele na éviter maso boirele Kagamerara, Bizengi Mirakara, wana musuna ni Ruberurwa. Comment on a donné encore qu'on prononcer. Non, il n'y a pas non. Il y a même d'autres personnes de trop. Non, il n'y a pas non Mama Congo. Oui, donc Baluba, Badaba tribal, a fini bandegonyo surtout ya Congo, même Bangala finga. Bon, bref, je ne suis pas là pour répondre à ces messieurs dont je n'ai même pas les mots pour les qualifier. Je pense que, à vrai dire, Narolo, c'est un narvalo. Il faut que notre dictionnaire, Aïba, narvalo. Et le binini. Et deuxièmement, Ngana en France, na sali ba formation. Na sali ba formation en France, ouais. Bon, concernant déjà notre question, il y a première fois na ta veste na vie nanga hein na robe c'est une photo oyo hein photo oyo caméra et gauche vie na lati veste na combattre na lati veste na fiancé ya jeune frère nanga Kalash. Nalata teni au batu bazo babalati sanga en 2005 Papi Volcan
nakoni kasanda le ye azalaki nanu te na kati ya komba na osala polémique te mais nalingi quand même to recadrer combat parce que komba ekoti salité trop bato balingi basalir combat oyo après tout qui reste bon oza na mama kongo aza wana ye moto akoexplike yo ngai nayebisi bango toza école moko mais Papi Volcan zela sisa pardon bafoto na opeso na nsima donc nalobi maintenant biso baloba to batribal te au moins tozobokola bana ya rwande wana de bana na tokolisa bango na culture na biso sagesse na biso mayele na biso bakolia mpe mbwa po toza baluba tata wa tobokola bango aza moluba ke jesali le bishop Tiatumba bambote ebele place ozali mais maintenant coefficient intellectuel ya mutu wana ntango aye na France alinga asala baformation to basala remise à niveau bayo otalaki babino totya eta na bon nayebi bana poto bayebi bayebi SES bayebi SES elakisi nini nga sikoyo nabenga SES wana nabengaka yango service d'enfant sauvage bakotiaki na service d'enfant sauvage batala coefficient intellectuel na ye bamoni kazo répondre na eloko moko te d'où nga na temps pena répondre ebele te tout ce qui est politique poser nga ba question parce que surtout tali mutu wana je pense que même le Congo concernant la coefficient intellectuel na ye donc ce n'est pas l'attente ya au ba congolais bazo c'est là tous on a besoin tout ramener ba proposition ba solution na marami mboka maintenant si on attend ça la polémique na ba tout pour na lobby tous écoles moko mais tous sous classe moko te na lo ba no lelo oyo nazali dans France 24 nazo travailler sur projet moko boye comment to go solution ya mboka ya ba musicien ya ba producteur ya biso ba congolais to vandi na diaspora to trouver ba solution au leto kitana ba bassesse j'ai plus le niveau tous écoles moko to classe moko te boza na 6e primaire nga na 6e des humanités tant bino boluka certificat nga déjà nazo luka diplôme po na uta na école ya Paul Kabaidi na vanda na ba Alain Sale to bandi na ba combat na Christian Engwange oyo to banda na combat na Paris na zana comment il s'appelle Rifin Atula Pabo et fondateur ya Maramon surtout pour to chamakele lelo et da Belarmé wa ditungi saswana l'homme que je respecte et jour olinga na royebisa moko ndenge baya na combat pour na yebisa ko na za pasteur na yambi bango nyonso tout mais so ke na kat église apôtre to diacre lo ba rebelle ko le pasteur donc ngai na lingi sur le bami tout ce qui est concerné mutwana mama kongo a mieux placé à l'accepter donc na tunora mutuna moko avant na kende pa mama kongo banda kala to vanda to zela to vanda to luka ba rwande to soka bango te bino be bana mnoki baba za rwande po ani kas bomba ko banda kala mais yo ebite ki ba rwande be filtre ki biso lelo tozolo bo pays na biso ezani occupé banani bo occupé biso ba rwande bongo siko bana na bango misusu ba batamaki yase boye ba bango ndeni ba batamende babatamene bakombo ah bon nga mwana général Masombo nga kombo pe nga mbombo donc na nyokota na sirabese bote mo yebi de vérité nga kombo pe nga mbombo na yoki tango yambaki alobi lisusu ke no kombo na esoki makwanza masambwe Papi Volcan mambo to sisa molelo mambo to sisa molelo masambwa nazo peso sikoyo mama Kongo bozo wela nini na babe nazo wele logo moko te na batu asali yo nini ngai naza muluba asali yo nini c'est on nazo répondre te naza muluba fier de l'être et nazo yebisa na bandeko na nga baluba kwetuka ko jimini to on comprend ouais ngelo bandeko kutozo masima te te nalobi ka onga nalobi pona laksaki na muluba OK on comprend pona laksaki na muluba muto yo tangi kombwana on a bi coefficient intellectuel na ye etikali même pas ta ko répondre ke ba cotiser na ba service d'enfant sauvage ya France SES donc et pour aller plus loin ta on a bengi mutu narvalo faut beaucoup de temps na dictionnaire donc na repère le temps te pona boloba mo ezanga mutu na makolo ngana comme plus so ka lingi a bengi yo parce que je n'ai pas de problème avec lui et là on a comprendre na bande kwa na bazo la leadership mais il faut respecter quand même ezala na bateau bino beaucoup taki na combat beaucoup ko changer histoire te na Papi Volcan na utana toponi Congo eza
mouvement oyo pour bisonyo surtout le na France to le bateau cha makelele nde tozocha c'est grâce à Toponi Congo na Toponi Congo muto asala ki Toponi Congo ezaki Bellarmé wa ditungisa swana yeyo azana candide okeke Bellarmé wa ditungisa swana ye wana na candide okeke donc je suis quand même un ancien na kata combat oyo na kata combat oyo na keri ba avantage na ba désavantage ya temps oyo y expérience ta comme na kata combat plateau no mulunge c'est là poto bo mamoto makambo photo ça c'est là sikoyo zana na longa pour plateau mulunge ah bon sikoyo bino bolingo respecter bato ba yarate bolingi bo changer histoire mais histoire ba changer raté j'espère que Christian Ngwange frère nanga ya Toponi Congo tozaki na bana Bellarmé batnu surtout j'ai sali tout le monde to respecta quand même hiérarchie nga au jour d'aujourd'hui na kata ba combattant surtout ba wala leadership nga na bigaki oya d'après aye to sali débat projet contre projet to yebandeni to bimisa Congo na gufo to za nango donc voilà moi je vais avancer na rolingate na zonga donc moi je me rends au jour d'aujourd'hui que les gens m'attaquent par des idées et qui mettent leurs idées au grand jour. Babi yom to boma combat. Mais là dans si bamonio lobi bamonio awa. Lobi kuna bamonio koto, lobi kuna bamonio koto. Mais si on yo do comprendre était na ebisaki bango na la politique. En politique, on n'a pas d'ennemi éternel. Et en politique, on n'a pas d'ennemi éternel. Ton ennemi d'hier peut devenir ton partenaire aujourd'hui ou si vous signez un protocole d'accord. Mais nanga na ebisaka bango, je n'étais pas hypocrite. Na ebisaki bango, moi j'ai des ambitions politiques. Et dans mes ambitions politiques, je vais apprendre. Mais tant on a bandi ko yekola, na yekoli, ko vanda pemé na papa Paul Kabaye des ailes panango baté. Bah politiciens nous surtout dans côté bon on a vendu en France au jour d'aujourd'hui j'ai des contacts très avancés par rapport aux amis parce que je suis un pasteur et vu la dictature qui règne encore au Congo et cette dictature qui a été installée par le maréchal Mobutu et Mzee Laurent Désiré Kabila ngana moni geno fona bunda pona so na bimisa peuple nanga na gufwaza nango yango na mibengi combattant non aligné le but oza ni pour opposition ni pour pouvoir en place ndé toza na France awa ndé boza batumsu baza ya PS batumsu baza ya droite bato à gauche baza bato à centre baza donc biso toza lokola bato ya centre yango to mibengi ba non aligné ça veut dire toza na centre toza luka solution et na solution na biso toza clair toko solola na mutu nyonso tout tolingi kozwa ba vérité à la sauvette te o bazar oyebisa biso mais alors que so tolandeli makambango eza vérité te biso tolingi to découvrir vérité sur le terrain mais la vérité on to découvrir papi volcan oh to mona kena mukwegi asalisaki basebele na SNA biso jour na kutana mukwegi yebisi ngai il faut bosser la même na comment on appelle na Champs-Élysées ba combattant tout bazalaka mukwega yebisa biso bokoyoka bazo yebisa bino intela za kolabo mais faut bo luka bo kende bo yeba bo tuna ndeko na bino parce que ba ko photo na ba photo kasi yango na lobi te mais na bi na ba photo na sima Moïse Katumbi oh mais na bi na lobi papa Tshisekedi kanga ba photo te na Moïse Katumbi na Genval ba photo ezali na lobi frère nanga que je salue Félix Tshisekedi Tshilombo bomone na photo na Katumbi te c'est un péché ce n'est pas un péché Fayulu bomone na ba photo na Moïse Katumbi te c'est un péché ce n'est pas un péché nga na lobi boy bato bala nanga très bien moi j'ai fait de la politique oti combattant non aligné na lobi combattant non aligné elingi koloba boy toza ni batu ya gauche ni batu ya droite faut batu ba comprendre c'est quoi être combattant non aligné voilà on comprend et maman on a venu ne pembeni wana azape maman combattante ya combattant non
lignée. Vous savez déjà. Kasi organiser biso. Azala kala. Nyoto tuna sa dozane. Aza maman ya combattante nona lignée. On comprend? Pardon. Donc, soko tali maman on a kata combat, muto contester azate et puis muto komela ta na cheville, ya action o ya sala azate. Mais to beta ba vérité nyo surtout même ba la chapelle na ba beta masolo bazalati. Mama Congo. Et yo comme na combattant non aligné. Non aligné, président na biso eza président Papi Mbombo Volcan. Nous avons président ba combattant ya monde entier. Micro comme na ye. Banda kala to travaillera déjà nous biso wana do marmo ebele. Kala te to bano sala ba conférence bo mona to sala ba marche. Ils ont ana combat diaspora. Yo mtoche papi comme président ba combattant nyoso. Nga mokote. To sala ki réunion conférence. Na banani. Ba Deta Kabuya, nani Koko Mandera, Mama Lusamba, ba général Ngando ba mokre kese ba laki. Moi ancien ba to sangana ki ba ancien tout au Poni Congo. Pourquoi to taki papi Volcan président ba combattant ya monde entier pe président na biso ya combattant non aligné. Po biso to linko sala erreur o ba kulut na biso ba sala raté. Ba kota ba Rwandais de l'autre comme ko souffrir Rwandais dégage Rwandais bimana Congo Congo est comme occupé to bana ko bengana bo occupant biso ba to sangana ki to sala réunion na ba Deta Kabuya na Malu Samba bango tout na ba la baronne ba mo président Johnny Timbalanga to bimisa ki penda papi pour papi ninga za congolais 100% vu que na combat oyo tozana ba infiltrer bela ba Rwandais baka dogonde ba yaka wana l'air ba yebeke combat ko bimana poto po bana bilaka ba hotelema bango pe déjà ba bana ko former baka dogo o ba yeko infiltrer biso o ya komi alongwa na komba masombo akomi soki na komba masambo soki kombo nini lokola biso to timbela ki biso ba mama ke tozana infiltrer awa papi ninga na combattant congolais 100%. Mama Congo. Ye atoki ko boaki na Jamaïque ba yo zongse na Congo. Atoki ko boaki na mboka tout ya monde. OK zongse na Congo. Bango bazaka na centre ya Congo, bilongi na ko mona ngo nil park na Congo. Voilà pourquoi Toche Papi Volcan Papi Mbombo président ba combattant ya monde entier et notre président des combattants non alignés au nom de tous les Congolais. Voilà, Mama Congo. Pardon, Gambarambe Yoko qui m'a engayi. Vous tirez dans le ballon, on a sonné mon qui m'a pardon. Mama Congo. Yo Babé à Salioni déjà. Ndoki nanga, ndoki avinanga. Ndoki avinanga. Ndoki avinanga. Mara kangela vie Gérard Kanda. Vie Gérard. Moi c'est na bazalane, baza ser nanga. Ba matanga to kokende place moko, ba fête to kokende place moko. Qu'est-ce to banoko soutenir ba mbongo to sangisa biso nyonso na moi c'est Guy Gérard wana. Vous comprenez? C'est ma sœur. Na kangela Kanda kuna babe. Ngai nazaka na vie kangela Kanda pour rien. Nakangela vie Guy Gérard na moi c'est Kanda pour rien. Pongai ndi naza awa Babin a détruit ma vie. Babin mon arawana a détruit ma vie. Yoka ya na obet lo lisolo. Babin mukolo ya marche mo boto sala ka marche ya bana, je me rappelle na ba Martin Sali. Martin Sali a sengi marche wana ki samedi. Siko yonga na mukina tongo na biso mbali wana ke somba jean. On a lata na marche pour moi de griffement ya pembe na biso wana. Pour ba jean on se ko kanga souté na kena jean. Moi passe na ko kosa na combat. C'est là s'il te plaît. Na biso mbali na ke comment mbali ya maman déjà pour qui mangate na yebisenga bino na ke somba jean awa na lata po ba jean ko kanga souté na zipe mbongo na kitika na se wana en face. Même pas 2 minutes a benga Louise ya ozonga Babin a benginga. Na Babin bengi o lobi ke Guy Gérard a lobi ndenge na fo longa combat marche wana kutuko yate soko ye marche wana yonde bokendaka Bruxelles na ba vie Chéli osala kindumba na vie Chéli lelo bolala na vie Chéli ba filmaka ba filme wana ezana maboka Guy Gérard soko keka marche wana Guy Gérard a ko filmer a ko publier ba photo wana nga tuni mobali nanga oyebisi babeni masombo vous comprenez Bisengimana Stéphane so na benga ina na ebite so na benge Ruberwa na ebite ko so Ruberwa kasi ba komba ngo ba komba wana siko vike na ko ka kutu ko expliquer ko kanga ngoti pona yebaki ba ngana yebaki masombo siko yo ngala bisi mbali na ngabi yo oyebisi masombo ani kadogo o ngala yebisi ke
nana wakolinga basambwisa mwasi na ye kokende te soki bakobimisa video nanga bi te nga nazoke marche wana ye mpe lela amona ye nga na kei ye mpe alati alandi nga toke tosala marche wana ntina suka format fe groupe ofale babeta yango okao na yake baya mpe na suka bataka nga bagile koko aza mwana biso ya quartier 12 leki na nga na mema na mobebe mwana quartier 12 balaki wana balaki na mobali na nga bagile bakotela nga babunda bitumba wana bana njili bana quartier 12 na bato babe a former équipe makambo wana sikoyo lere ye wana ekomi koswana bankile ye babandi komanipuler ye mutu babandi komanipuler ye mutu eza ya solo nde bozana vesheli aza na sida boza na sida nga nazoyebisa nga na bimana na vesheli te vesheli c'était un kumu epa na biso vesheli aza niveau na ngai te ozo comprendre bato ndeti bavesheli bave don fumu bave jina kiaku to baza bato moko biso toza bakongo ce sont des nkumu kwa bozomona wana musika nayebisi mobali na ngai moko mosusu nga nake mosala ye mpe ake azobeyanga siko na midi Louise balobi toza na sida faut que esalisa examen ya sida nga nayebisi ye ngai nakokende te soki nakosalisa kende kosalisa nga naza sur na nga nde tovanda na baconflit kaka ebanda na bamosusu nde banoloba na bima na res kazadi na bima na koko sanduma bapesanga ata mibali nkama na komba nyonso wana bakoselaka yo bakosela donc yo tikosala nayebi te ndenge ozala faut que etuna mpe res kazadi so na bima na ye faut que etuna mpe koko sanduma so na bima na ye faut que etuna mpe patrice bango na belgique soki nga na bima na ye bango nyonso na faut que etambusa micro mpo baza bato eza lokuta te bato batambusa sango nga na bima na bango ozo comprendre temenga na okaya bango tenga na okaya ya vie yo mpo yo ndenge oyoki ka lisolo ya suka me eza histoire bato tout oyo tobanda na okomba bayebi omonaka me mobali ya bato nga apesaki foti te babalusa ye bongo mobali baboyano ya kimani akenda na ye lera makambo wana ebandi likolo mamba lokuta ozo comprendre lere nga nayebisi kende osalisa examen ya sida bon lere amonaki bongo nga mpe komba nazokende mpe boye baya tikaliaki baye kopesa sous commission mwasi wana bapesaki mpe commission nyonso wana yango oyeba nsima yaya banda kaka yoka makambo wana bana 2014 ndako na biso yaki 1300 euros yazaki na salaire a bien ozo comprendre na salaire nanga toza na biso na appel te ndako wana mobimba 1300 euros ye azofuta na lai nanga bien ozo comprendre lere makambo wana ebandika na ba 2013 ti tokomi ba 2014 afuta so ndako te ça passe vite nyongo yo koma ba 20000 lere tokokoma na ba 2015 yaya wana nga na konda na beba na komi na susi ndenge azolobaki nga na tiaka poudre tozo comprendre ozotambola na nyongo ya 20000 na expulsion alenaki tia su poudre mpo babe alinganga ozo comprendre me nayebisiki nga na kolinga rwandais te biso na barwandais ennemi à vie ti banyongo wana lere ekopitanga motu abeno nini okotia poudre te kasi yo video yango kasi yo mtoto tebana butu musu osiko gai mama na video wana yo mto sali alobi na tiaka poudre te abi na tiaka poudre te eza ndenge nanga na tia te etalinga bato mosusu batiaka bapoudre ebelebele na babomba bilongi na bango ya biloko babombaka kuna ngai elongi nanga fo eza polele soko olinganga linganga kaka ndenge eza wana ya teke na moyo omoninga couleur mosusu na butu omoninga couleur mosusu bandeko pardon nafingi mutu te nazo répondre rwandais oyo ayaki oyo aya kofinganga ozo comprendre ti matata ebandanga na mobali nanga baye kozwa mpe mwasi bapesi ye lere bapesi ye mwasi makambo tu ya ndako ngamu nasalaka moko mosu namonaka ya nango molanga ya carolite oyo carolite wana mokie bamélange ya se akomopakola auti osukula pakola ngabi kristo mafuta euti wapi o te kosimbaka te makambo na kosimbaka te nga mona bana osala makambo na yaya tobunda bitumba mokwa likolo ebukana omoni babin alobisinga makambo ndo bakoloba ate masomba mokwa likolo ebukani ye ake kose retrouve na hôpital mpo akomaki kaka akende lere molenga mafuta wana oyo nga na simbi wana mokwa likolo ebukani bato bamonanga mokwa likolo ebukani après quelques jours nabimi bambuma na maboko nzoto nanga ebima kwanza bato bamonanga bazali bakotémoigne nde nazosala video oyo nakotanga bakombo na bango te nzoto ebima makwanza nakoma kotambola na babeki
ye akenda ko se retrouver na hôpital nga na tikali na ndako nga siko nazomona na pasi muke ne akenda na hôpital wana ngazo kanisa akena ye lokola baki akena ye nzo ande akela na hôpital na mona ka bengi nga o nga pena ke benga ba sœur na nga bipo ba sœur na ba ko soutenir nga ba sœur Léonie na kena ke oyebisa ba nga bi ya Léonie Christophe akena ye Louise likamte lokola Louise Christophe akei vana na bana na yo nzamba ko sungo te binde to sala nazonga bona ndaku na mona ka aye kozwa biloko nzoka nde akota ki hôpital les mêmes jours kaka mulanga Carolite quelques jours makwanze biminga na nzoto nga likolo bukani quelques jours na ke kota pe hôpital siko fallait bo opérer nga na makambo ya expulsion ndaku ya zokende nyonga 20 000 nga na lobi na docteur okopisa nga ba calmate tala situation nga funa buna na kata makambo pour se opérer nga likolo na makambo ndaku yo na ko se retrouver na 115 tout sauf 115 docteur andimi akumochuba batonga ne permettre nga na okeka musala kuna nazoke bana ba Emmaüs ba secours catholique na komuta liboma nazoke ni ko luka na ko kende 115 te nzambe pe sunga ko moni ko sala na bamboko yo c'est très nécessaire bana na yana sala bana ngai 4 ba photo na bona like ça ba ngomi spaza na maplom na vanda na 15e pembe na Sarkozy pembe na ya Hollande donc bien entouré pembe na ministre de la défense nga je même père banda na ya poto 30 ans na poto 30 ans na 15e yo za mta je même père je même père te wana peut-être sœur na ye mais siko obi ba chaki wana osango mama kongo ya bataki wana ezaki tango comment faut-il ba vérité tango ba memaka mama kongo comme quoi bakende kosimba bakisi bato wana bakaya oluka mama kongo yo zela na soa na place ni wana ba no beta ponga funa continuer pour bato ba comprendre nga tina ke pa ba science sociale bazui ba dossier wana balobi na madame ba be ideo il faut futaka ngape na bani ko futa l'air mulanga ka na bosa na mulanga ka light bo yango sikoyo makwanze ko bimanga na nzoto mo epe na tika musala ezate nazoke na musala na pasi na makwanza na nga na bandiko na musuya ba pare ko ba leak ba yebile wana to bandoza na bango pour l'air na banoko aider bango ko kene ba conférence ya pare ko ina remercier en passant aida inga mingi tututu toza na bango bakima ngati bakoko sandu maberiche triple nati Congo bakima kingati bate belé bakima nga ba moseka nga ti mukomo boye na tongo ka to lamuki boye bokene osala ba course na cousine yo Adèle moi c'est du pour mon cher après singa pe carte bleue to kito wana mobile to kepe to sali ba course zena na sauter na étape moko l'air siko na bukani likolo makwanze biminga yaki ko se retrouver na hôpital na moni makamango et comme grave na kiko luka cousine na ye moi c'est du pour mon cher azape cousine nga lena kiko luka ngabi Adèle mafuta nini oyo yo pesaka Christophe na mulanga Carolite ayena mafuta wana ngali ko le bukana ibimisanga makwanza Christophe akenda se retrouver na hôpital biso kimeza rasuna ndao te habi Louise ngala pesa na Christophe mafuta te Louise moi si wana Christophe azio komi boye cousine nga gangi cousine epe o komi boye Louise ndenge nini abani ko gangela nga Louise soki Christophe alingo kende tika ye akende mwana mwasi na simba kisi moko ya makasi aza dame de ménage na ba avion o etamulaka na ba Afrique azaki dame de ménage kuna Louise tika Christophe akende sote mndo kokufa Christophe ndela wana nyusa zokinda azana mwasi wana azomona kaka yo Louise mwasi na me azokwa kotika ete tika yake ni bakisi wana soke sili awo ya ozonga ngabi Adèle apesi so carte bleue to ke sala ba course amba mais Christophe lo nezo sala so ezali ka boyo pona nazo peso suba carte bleue boy to ke peso sala ba course là dozo ingaka Louise nga nazo kenanga ngabi amba ozokende na kimimba bandeko na biso ba kozala pembeni wana ndenge coutume na biso ezalaka na mimba témoin noko deni na mwasi ne Karine to bandoza na wana 15e ti pemba la moko cousine ngale da yebsenga ke asimba kisi makasi tika le na zongi pe na ndawo na sali ba course ayebsinga na zokende na bimpe bandeko na biso ba ye alobi pe azokena ye akei atikali ko tsanga na nyongo ya 20 000 na expulsion na maboko mbali azokende mutaluka makambala nani Babin Masombwa
yebisanga sikoyo nga pe nayebi ke aza rwandais le namoni ke barwandais mitema wana ya kodétruire ya kosimba bakisi donc akopolue communauté na biso ozo comprendre yango ngai na ndenge nazomona misala na ye wana nakoki kotika ete babin aza rwandais biso tout na komba toyebi ki baba aza rwandais bombo yeba ko mandaka bombo lo ba yo no zano lataka leson yo lataka leson makamaka leson na kati non yebisanga nan ye répondre nga nan ndeko nanga olataka leson pa yebisanga na yo biloko ba journaliste bo poser ba question minga pe lelo na kanela ki yo na poser pe question si nga pe na yebisaki mon président na question na deux questions na poser o répondre nga papi olataka leson te me ba nyuso balataka leson te ya to di yo ba to yo olataka leson amako lobana ngo bani pour répondre à la question de papi Gen ayebisa ki nga reposer question ana s'il te plaît bato bala na biso baza quand même mikolo to sepelisa bato pe bata la biso po ba yebiki awa eza to lobi la vie ça fait partie aussi ya makama to lobi la vie c'est comme mama ko ngatuni papi Gen olata ka leçon siko mama ko ngolo nga na même émission autour nga ngona sima na minute au bout moi na répondre bon na répondre à place on nous ana olata ka leçon mon président peut dire ça na si ala ta kaleson il pas la ta kaleson si yo la ta kaleson ala ta ko oh donc président pas la ta kaleson ala ta kaleson ba congolais tout ba la ta ba kaleson ah bon comment on dit titre comment on dit Igo Boss Igo Boss eza couleur ni za bleu blanc et nyonso tu ba combien on a blé mais siko yango dani ya couleur ni blanc bon t-shirt on a lati au moins ndeni pembe ça fait une année ou 6 mois na t-shirt. Maintenant, na sina la tangoza sikate. Au moins couleur nango. Bon. Na biso ba congolais tozala toujours à propre. Un rwandais soko tali t-shirt ou ya la taka. Ou alati 6 mois passés. Soko ya nango za supembe boete. Yo po bongino na poto. Yo po bongino na poto. Yo bongino na poto parce que taoza bongino na poto. Taoza mbaba kwanza mo za lango do bon. Bref, ayebinga yo to ngala lo bangala bona ngolo mais ngana persona ngali na persona ba bref te. Ngana persona ba bref. Omoni ngana ki na salaka. Ngana ina poto te ki ona ye. Na ye golukala na poto. Na sala na kin. Na sala na Simba sécurité. Mais je suis un agent. Non, je suis un agent bien formé. Natana ba master. Onga na kola na bango. Na kin. Ba na mikili. Papi chinois. Aza na Suisse. Na Paris natana Yves Maswa. Massa nanga. Tutala na bango boye ba palin. Yves Maswa. Na kolina yi. Na kin na tambola na bakonzi mina lata kombo ya bakonzi na te wana le ya kokosa te nzamba likolo do mona na tambola na ba colonel ba généraux au moins ba papa Kiloscar ngana ta na bango ba grand pilote ya Air Zaïre ngana banda ko gérer ba mbongo na bango mais na lata kombo ya bato wana te soko se renseigner au mona ki na lata kombo ya bato wana te ba généraux wana je les fréquenté en Afrique na lata kombo na bangote na bima de mututo bimara il faut perçoit au komi poto mais na kin déjà banda koluka là il faut perçoit na idate ki ozana mutu ko aider te poko mapoto on comprend famille c'est bien ngana lobana ngai na lobana na za mwana mobola na betaka to loto ki na zara mwana mutambongo ko bota mwana mobola et le but est que na vino kozalaka mobola ko bota mwana mobola et pesa ake mutu akoma mutambongo ba maréchal Mobutu abota mabana babola bakomaka batambongo donc moi je compatis avec Basi na ba mibali o ba fingi bango babotaka te ponga na yebiki na botaka yo bota donc na bota te oza na poto acte de naissance
mwana na kombo ni nani? Mbangu Mbombo. Mbangu Mbombo. Njali sus oyo. Acte de nini? Acte de naissance. Mwana o kombo na babi nini? L'enfant porte le nom de... Prends le nom de Mbangu Mbombo suivant la déclaration. Tout. Ok. Oza carte nga. Tali kombo ta nini? Mbangu Mbombo. Hein? Mbangu Mbombo. Na poto na bana misatu pour na obemeloka ona mimi. Oh, donc botana ye mukongo salaka. Question na mama kongo mto peso réponse ya question yutuni ya mama botana. Donc na poto na bana misatu. Na Kishasa na bana mibali. Tale longine longa bata en yubne longa bata en pensa. Na NT. Jaloux. Est-ce que koyebisa batu que moi j'ai des ambitions politiques? Yo et puis yo bebanaka na batu nyonso. Bato baye na komba bakuti yo. Webi tata oya mama oya bo awa mema zemi ya mwana. Pendant 9 mois. Maman na kolinga te ba beta mwana te ba nyokola mwana e. J'ai passé toute ma jeunesse na kata komba oyo. J'ai dit bien toute ma jeunesse, je l'ai passé na kata komba oyo. Tango nga na do telema, na do kende ko bamba ba fiche na ba château rouge, ba bitumbe bima na porte de la chapelle. Ba tunye sona tout. Bazalaka ti. Ozo comprendre donc nayebi pasi ya mwana. Nazala na respect. Na bato na kutaka ba belarme wa ditungisa swana. Ba Christian Ngwangi. Bansi ona nyiso to poni Congo baza ti lelo ba travaillaka. Na roya na bango na plateau. Na Angleterre to bana ko travailler na ba Alain Isali. Vraiment fumu. Mike Ikala. Comment il s'appelle? Ndekona mo krekese. Baza bato to bangando le crocodile ba ek ne to yigoye bana ba on sima meto bana na association baza benga bakolo Congo. Na France tozaki na toponi Congo. Na Belgique tozaki na bana Congo. Où ezali qui conduit par Aubin Kikonka, Théo Ilunga, Henri Mouké, ba Ramazani, même nani kufa pona Congo. Ata mwana bana Congo ya Bruxelles. Donc nga na ebi pasi ya komba wana. Po musique ekanga lelo nde bato ba mo beta batolo so toponi Congo te. Mais belé pe batia minoko makele lo batia pour musique pe kangama paix à son âme. J'ai beaucoup de respect pour ce papa là. Nado respecter papa na côté ya kombo ya Shungu Wembadio. Wana da père de famille kwa boko liba na kol siba na éducation bien. Mais de son côté papa Wemba il avait une autre facette. So kingai n'interpellera papa wanati na gare du Nord. Bao bayebi archevêque Blebobo je les sali azala na négociation to li solo auto solo la na papa na mwana bato belé bazala kati soki na posaka acte wana na yebi le pourquoi na posaka acte wana parce que chez moi tout allait mal donc il y avait une dictature qui a succédé celle qui a été installée par le maréchal Mobutu et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Moi, naye à Zuyango, na zaï na doit télémélo. On a pas na télémélango. Na mona que bateau na besoin utiliser ba mission na biso. Et ba mission na biso besoin kufa ba pauvre. Alors que na bamboko to vani to na ba sasem. So epé na bamboko na biso to salinet par exemple ba défense des droits des auteurs. Hein? Défense des droits des auteurs. Tout ça là on a kati ya Congo na biso, ba artiste na biso, ba kufa pauvreté. Mais na moni que pouvoir en place, baza qu'on s'en servir na ba frère Rwanda. Au jour d'aujourd'hui Kabila to beta maboko. Et moi j'ai pris tout mon temps. J'ai mûri. Nathalie a dit non. Maintenant, il faut maintenant ramener la solution. Parce que ce qu'on peut si moi na etumbu, au fukamisie à un moment faut benga websaye hein. Webiti na fukamisagi yo. Pour ça les bêtises mbala c'est ma so répété au raison à l'isusu ko fukama. Moi je travaille sur ça. Je travaille comment qu'on ramener la solution na kati diaspora parce que toi na ba problème ya ba passeport. Ya bande ko na biso bana ba passeport te. Ba teli biso ministre moko ya diaspora. Tozomona solution te côté ya ba passeport parce que si on a bien comme le sous N. Je ne suis pas un hypocrite. J'ai été clair avec mes amis que j'ai des ambitions politiques. Les autres tous combattants non alignés. Tous en vision na biso. Ainsi frère retourner qui est sur la vision, avec ça qui a la vision. Mais nous les combattants non alignés, nous avons un projet de société pour ces pays
Donc, différence aux salangana bandiko, on a dit que attaquer ngaïe aux idées, et j'aimerais bien au jour d'aujourd'hui qu'ils mettent leurs idées au grand jour. Papi Volcan, Akutanana Katumbi. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Papi Volcan, Akutanana Mukwege. Problème na bino zanini. Papi Volcan, Akutanana Honoré Ngwanda. Kasi on a le bité. Papi Mbombo, Akutanana Chibala. Ils ont problème. Mais yoka na yoka. C'est fini, ok, non pas ya nani. Yoka, la nanga été. Aujourd'hui nanga question, faut na répondre. Na éclairci bato bala na soba bazo bater. Tenga lobi parce que le ko kimangai. Mais maintenant, bato bazo lo ba o liembo ngwa Chibala okimi. Bato ba ebi deal o tang baba protocole d'accord. J'ai eu des protocoles tellement que j'étais naïf. J'ai eu ça par des paroles. Chibala, avant comme ma premier ministre, naïba na ginaï, na loba yango. Tokinda kana kukuta na Chibala et pas ya Jean-François Mukuna. Oyaza le vice-ministre ya finance. C'est mon vieux. To bandi au monde année passée banda ba 2005 nanzila. On comprend? Donc, ce qui ngai na lembo ngwa Chibala. Vieux au kutu yanga. Oto yebanaka na ya 2005 tilelo. Aza vice-ministre ya finance na Congo. Après singata 10 000, Chibala après sanga combien? Après singata 5 000 cash bouete, Chibala après sanga combien? Nde bat bazoloba. Je sais. YouTuber o ngai na mimaka. Parce que maintenant, catégorie na bango. Nous avons une mission. Non, nous avons eu une mission. Mission za ya ofinga Chilombo, ya ofinga Katumbi. Soko tali mutwana. Afinga Chilombo titi bomona nga na tigala ofinga Chilombo te na ba nga na ofinga. Mais kasi on a observé tous ayi biso mibale. Soki Katumbi. Parce que faut que na clair, ba batu ba mbongo Chibala. Moi, ngana na mbongo Chibala, na lie mbongo Chibala tipi ba otala. VO yanga, ada vice ministre des finances. Na lie ata 10 000 ata 5 000 te. Na yoka ba lobi na banyongwa. Na banyongo, obi ke na banyongo te. Ba tinyo surtout ba na banyongo na vie. Mais siko soki ngai na zaki kolabo, Chibala penga mbongo. Ba misa ina na nyongo mo ya 300 € vanda soki 5 ans soki 4 ans. Soki na zoki mbongo Chibala, ko futa 300 € na te. Hein? Ceux qui n'ont pas de mbongo ya batpo, au moins ils vont Rwandais ba na toujours na. Paris 30 na landa ki Paris 30e. Est-ce que Paris 30e arrondissement zala? Paris tu na 20e. Donc mutu na vanda na créer, les lois vanda na libanda pe à Paris na studio. Bref, toi avancer na pe sopena, ba kamo ba otala. Na culture na biso baluba, balobaka mwana mo chanzu buka batu ba mwela mundato. Wana eza message on atindeli ba maman nanga o yalinga ka ridiculiser ozo se rappeler lisusu papi gagne to sala émission na yo jour ya concert ya héritier na Novotel ya porte de Bagnolet au mona nga santé na zaki nango na zaki ndeni o zaki convalescent au ko bela makasi. Oui, et j'ai dit ça aux Congolais bandeko bayeba j'ai été empoisonné. Mais tant qu'on a empoisonné, bino ba frère nanga ba congolais. Boide nga été pour ba faire soigner nga. Yo mo champion ba poison yo. Zela nano mais kasi yo kate. Katumbi obodo finga. Étranger. Katumbi atongi be école na Congo. Katumbi atongi banzela na Congo. Katumbi sali banda stade tikali. Katumbi yana bima ba stade on tikali na Congo. Mais étranger wana a foutali papi momo hôpital. Pour balongolé poison au bâti la guillé. Je préfère encore un étranger. Ou jouer des Congolais. Il y a un Congolais ou jouer des Congolais. Mais n'a le toujours vérité. Et j'ai été empoisonné, mouton empoisonné, boyebe, boyebier. Comment y en a? N'a besoin. C'est maman aussi le n'a besoin de battre. Bino surtout boyebe, yo ebi santé na zala kinango. Oui. Mais question la billion des maîtres. Na lobby hein. Mouton a lobby maramwana. Mutu alobi makambo poisson nga na olinga tanga kombo ya mutu ya loba pa yoki masolo ya balabala azala te na toponi Congo ayebi même mutu wana te nga na olinga tanga kombo parce que mutu ya lobi lokola tangi kombo te
nga na lobelo côté mais nga na lobika ki Katumbi wana aidi ngai nazo continuer combattre lelo grâce ya mutu obino bolo ba mususu que non c'est un étranger mais étranger nazo aider ba congolais mais Tshibala on a soutenu qui par accord verbal Tshibala lobiso qui a commis premier ministre a rejoint sa sincère a sincère na dit les akinini na dit ya sincère na biso to kana na Tshibala soka commis a rotine la biso mbongo otoko somba ba kongo na ba pa poto sala musala poto longola bokipan au commis et il y aura des conséquences très graves na kati ya mboka kalaminité bino ba Tshibala ba traite ba conséquences bozon kalaminité na kati ya mboka j'ai travaillé dans les services au pays nga na sala na Congo ba tebele ba loba ba sala na Congo te na sala na Simba sécurité et na dagi première promotion ya Simba sécurité makambo ezate po Babin a lingi na presque yo hein parce que na makambo ezate po Babin a lobby qui Moïse Katumbi comme président jamais à Congo. Mais qu'est-ce que ça voit? Est-ce que ngai nous n'avons décidé muta comme président na Congo toi comme té ba votera ba tout hein ba votera ba na Congo ngai pe naza na kati ya course wana biso pe combattant non aligné to ya to poser pe candidature to loba combat en to ligné ngote combat ko finga to ligné ngote ngai na kabwana Tshibala poison que sincérité mais ndeko o nga na tayi ko tambola ne ponga mna mema ikuna ya lobby na bango ki a retravailler na bango à vie et non seulement ça na yeko yeba makamususu oyebi Lumanu Lumanu a directeur ya cabinet ya Kabila Lumanu so lelo lingo zo poste na Kinshasa c'est Lumanu so Lumanu a décidé ba repé ce poste omoni Emmanuel Ilunga mutu a recommanda Ilunga et pas ya Lumanu da Andreas alobi soko kei kuna kosa kaka benga emudiano soki mudiano za ba bilo mo ba tete la so ba emudiano oyeba Emmanuel Ilunga kina beta kriko nenga za na Kinshasa wana azana ba identité belé ba so comprendre eti j'ai travaillé dans des services dans autres bateau baza siko na service bo meka kolande Emmanuel Ilunga de l'autre côté alobi aza muswahili et pas ya Lumanu alobi mudiano côté mususu aza katangé côté mususu aza angolais la même personne aza na combien 4 Lumanu aza noko ya Andreas ngana yeba yango na yego yebango tango atindi Ilunga kuna Andreas ngam na mema epa ya ba Tshibala na vie na ngamu kuna wa vice ministre ya finance parce que ndako melaye te ngai na memi place est-ce que yo songa na memi na contact na ngana yo koloba na melio yo ngana memi yo et pas ba vie na nga et ozala genga yo ngana melio eza cop na to yeba na bango eza cop te mena oyeba na bango mutu a présenté Andreas c'est pas ya mukuna na Tshibala c'est moi Andreas a commis la bango texto je vais travailler avec vous à vie ngana travailler pour na batuté ngana travailler pour to misankongo na gouffre ya on habite tango Tshibala donc ça sincérité ya makambo to yokana ki na ye na bimi nanga na moni peuple social exacte ndeko lobi a travailler na bango vie na ko ine po nini mais avant ndeko ya Lumanu muto ya ko ebisanga iki Babin azole mbongo ya Katumbi baza na Remo Keno na grand frère na ye na masa grand frère ne mo pasali vient on pe na yebi to banoza na Château Rouge tant kombe banaka pe na sika vient na yebi to amdia sa zwanga tokenda ti Remo Keno to koma pe na ngana bateka ntaba omoni Remo Keno bateka ntaba to kota na ngana na kuta Babin grand frère na ya Kulumier ya Rwandais so tale longine pe na Rwandais ya Babin Masombo avant na Kulumier azalaka awa akata suipa gode imani na vie moko bona bosani komone viango azalaka changer na nini na côté ba galerie présidentielle wana wana ngana osana Simba na bandoli kana mona vie place wana c'est à galerie présidentielle na Machuda général Machuda que j'ai sali en passant na habité ce gars Holanda pe mission oyo to koma na baba banda ko beta mundo ngabi me Andreas yo lo bayike baba na copia makamya ko liambongo pa ya Moïse Katumbi babeta munoko titi ndane to panzani baba swani safie moko boya to panzanga biboko tsanga suna buzoba na binoti
mais le roi na mutu na sala ba service na sala filature renseignement gardinage tout na sala na bi bon na jouer G na ko mazoba na banana Rolanda bango pona yeba G tango na yero je po Pierrot était là méthode Moulinda Dani Tsunami so na zaki mutu rolia mbongo méthode Moulinda Pierrot était là Dani Tsunami to vanda na bango Gare du Nord ambassadeur atindaka mutu na sala devi nanga na yebsa ambassadeur devi nanga social éducation mai courant ezana Congo so bochango na tiki komba na boya offre mais or batu bazao ke na ambassade baolia vient na biso zonga Kinshasa vient le Kondo petit mais yonde ni yaka nano mais yo ba master no baolia na ambassade ngamonde bokendaka bobuki bopanzi ba photo na temps bobimi bokei ambassadeur au sala devia msusu ya 15000 na 15000 wana ba rejoa master na bino na msusu ba pesie 5000 so botali bien tant banoki na ambassade ezaka so bokoti bo pasoli photo bo panzi nini c'est bon on part bobimi tant bokoma to sala action zo kaneza ikop ba bia ya robena 5000 ne ba otindikela ye ozolanda na Rolanda mais volcan yebite babe masomo auto mabolo kalate auto za financement pa ya nani matata mponyo ndembongo asomba ba voiture wana oyaza nango na jipu panzana gi glace ya mpanzi tango gina bikse ba beta ki azaki na collection te pour congolais vrai congolais jamais rolonga Paris na survêtement ti Bruxelles sans collection na c'est vrai congolais a rolonga bongo te donc bango te na osenga kuto song c'est la bandeko na osenga kuto song c'est la bandeko donc bref poto gagner temps na na problème na batwana te tout ce qui est combattant au jour d'aujourd'hui mama Congo mutalo bano ngai soko tuna ngai tunanga ba projet nanga ba idée nanga pona Congo mais quand Andreas ngam na memaka Andreas c'est pas Chibala na mukuna mais comment yo babon kolo bageno jour wakendaki na bureau ya Chibala ba bengi na siko yoka ngai no bisao yoka songa na so yo boxe scopan na lobby na inaiti makamona zolo ba Blaise Mawete ya parti politique ya Ilunga Emmanuel Ilunga Blaise Mawete makamona makambo te na mama Congo yoka omoni Blaise Mawete biso mi balé miso so lingi peto beta mobimba jour oya na beta mobimba Blaise Mawete aza témoin wana na osale pa ba Blaise Mawete na Courneuve na sala gardinage place wana na kenda ko sala émission et période wana na to ko appuyer Chibala tout ça là on a une gaso tali ba vidéo belé to bano sala toujours attaquer Félix pour pas pesa Chibala place na tindiki sincère pour na ebi que Chibala fait partie de l'IDPS Chibala zaki na idéologie nenga vana pembe na 36 ans mais nzora ne ezaki na ngobongote na moni na se que trouver que na sendu ga erreur au contraire na moni que Chilo Molowa zaro là na papa Tshisekedi na ndako père na ye bala mukakalia laka daza na plus on a remarqué le loga na plus il y a compétence il y a souci à peuple que Chibala oyo biso to tchaki poa alobaki pa kozong sa sincère to benga na bokipan dossier nango yango yo bango to na ba yebian même ministre de finance ye Andreas wana yebiango on comprend donc tant que Chibala zong sa sincère to benga na bokipan non ça nini na se retirer na moni ko pesa promesse moko et tenir débouté mes frères nango na lobi ka travailler na bango à vie tant que Chibala ye awa muto akenda ko yamba Chibala na aéroport et Andreas muto ataki na Chibala na hotel tango ngana memi ba petit stomi to no cha Chibala lumbe ndeka na komo yoka bazolo bono ayaki na hotel ko senga $2000 versa sombi yani biso to cha Chibala lumbe na sukola kutu maboko na plateau Edgar Mokonzi na bi adresse mais Andreas deuxième fois premier voyage to yeba Chibala nani est-ce que nani yeba iteke na yamba na lobaki est-ce que na bomba maki est-ce que na bomba maki na zalaki clair le soutien na ngai deuxième fois tango Chibala ye ngana boya kokuta na Chibala po azongisa kia sincérité ya devis autopesa ke poto sala bilanga na lobi ngai na kokuta na nae lisusu tie c'est fini mais Andreas muto yambaye na aéroport tuna ba petit stomi tokenda kokuta Andreas na hôtel Andreas azoyebisa ba garde du corps ya Chibala
ke aza mutu makasi bato bakoya te boye na boye siko ntango tokomi bagarde corps ya Tshibala babandi koloba ne mais yo lobanda koloba baza libanda bima babeta yo abatama na kati hotel abima te mais ye mutu ayemba Tshibala deuxième voyage ntango wana Tshibala aza na 5 rue Balzac Tshibala aza boye eza ye na pasteur moko aza soki oleki porte dorée ye na Andreas mutu bayambaki Tshibala bakomata na Tshibala. Maintenant je l'en voudrais pourquoi mutu alobi ke alobi pe clair alobi ke non ngai na ko travailler na bango à vie mais ngai na boyi na ko travailler na bango à vie yebisanga siko to tamba sunzela moko e ngai muna memaka pa Tshibala ndeni ni bakobenga babenyo papi ata na bureau ya Tshibala maintenant siko na bureau mieux place yo siko na salia côté mo na chambre te wana kutu te nga na tika ki ya lobika ke a travailler na bango à vie mutamta na ambition ambition eza ngate mais sauf que na yebisi bango mikolo ke to sais école moko mais toi classe moko te voilà nanga na auto ça l'émission na ça la émission lobby na France 24 na zo travailler pendant le solution ya artiste ya ba politicien ya ba j'ai travaillé tout un projet bala nanga na France 24 na ça la voilà lui c'est Papi Mbombo mais classe moko te voilà na zongo parce que na mutuna mo funa tuno parce que magambo to beta mo pele mission mobimba voilà Mama Congo surtout tu me reçois moi rapide tu me reçois parce que dans na biso penza et poussani moi mingi c'est comme Mama Congo na biboya yo ko boma moto te makambo pende sila non oza congolais donc o ba salanga wana nyonga 20 000 expulsion mobala kimi bato bakomo sekanga makwanze biminga na nzoto tututu boye ngana zona limbisa rwandais omoni yo en tant que congolais bon on a posé une question monsieur na posé yo nde bozaka na po bino bozana association na bino ba journaliste bosangana ke bopesa na pe ba conseil boye na yebi po ngazaka na ba Yangadi na ba Edgar César Ngadi grand prêtre vieux na je confirme je confirme vieux na nazaka na ba tsunami nazaka na ba on a ki bosala réunion siko yo tsunami azamo sa libala ozo comprendre omoni akomo na Yangadi est-ce que yo benga mobile no yebse voilà vous avez un vrai Congolais. Dès que cela a posé, il y a un caleçon, vous avez vrai Congolais. Il y a un ndengwana, on y a eu un balnété, vous avez vrai Congolais. Et ça bizaleli. Et ya bizaleli ya Rwandais. Hier Rwandais, Christophe Mutaban Ndundu a likola bantaba. Ndenge ya lobaki na vidéo na e. Bagisa ba piranine. Bagisa ba piranine. Mais il y a pas de jalousie. Il y a pas de non. Yo bima est-ce que to sala examen si des ala ezaki jalousie. L'air ngana koti combat oyo. L'air ngana koti combat to ebana kite. L'air ba papi baza ko senga ba marche bango ba yebaki déjà ni ba ko senga ba marche na bango. Biso bana yaka to zongi. To aki bata balabala. Sikoyo nga baza ko yebanga te na koma ba okanisa ngai mutakasai. Ba okanisa nga muluba. Mwana mosala muluba. Mwana mosala muluba. O comprendre. Sikoyo lelo ba okanisa nga muluba batunsu ba yebanga ba kebisa vie chez o ndenge zana za muluba te azande kono muyanzi. Vie chez lui pe sikoyo lelo yoka ndenge wana akomi ko s'intéresser na nga. Ba baba laki kuluna. Alaki atana 1 euro te ba yala ba bela vie chez lui. Bana tongo tipo ka vie chez lui pe ba mbongo. Bazo ke sumba bilo akolia. L'air vie chez lui amonike wana mwana biso muyanzi. Aipsinga Mama Congo na kozilo journaliste. Akobano filmer yo banda komba oyo tina suka. Après ngai de mamu yanzi tourner na biso. Te wana te ngai ba vieux respect. Yo bondo tourner. Te nga ba vieux respect ya s'il te plaît nga ba vieux respect. Mama Congo na kozilo journaliste abano filmer tina suka po balandela komba na tina ndo kende kosukisa. Vie chez lui singa na moni siko leto uta ata msouti ba action. To uta ba action leto zoya mbala moko ale leto ya olieke nani au lieu que vieux chez la pesa mbongo papa babenga bana kopesa akopesa sumbongo te akomo pesa siko pananga wana siko komo kisa babe mutema passe vieux chez lui azulinga journaliste pour filmer nga to nyato ke filmer makamandaka nzambe là to ke to filmer makamandaka nzambe babe alobi ke mwana mwasi akobima liboso te fu ba chave Guy Gérard ba chave Guy Gérard pour que ne loba kuna ngape nini ba BPK ba yaka pina nini ba filmenga omoni pa conflit banda Rwanda mtakota biso conflit pona nini alinga kite nenga na bana ko loba na nazolega na émission na loba ka lobi mwana mwasi na fuko kaseye
pona ba kasenge lo ni balinga basala lokola vie sheli azako pesa su bango mbongo te bakuluna aboko la raye ya akuma pesa pa nanga bazomona nga le nyonso na vie sheli to so na vie sheli maman ça m'a déjà comment ça m'a l'aide na l'aide à combat ba 2000 ce qui 12 ce qui 14 mais mi comment to les gars zana s'il te plaît na sisa na so la raté nga so la na ba Rwanda te ba boto la biso Congo balimba ko boto la biso combat on a che papi président ba combattant babe siko le ramona ki ndengona ke ba kauki mbebe ko kauka bango bazo melafte bazo lia te ngam na ko mosomba bilio na McDonald's cheli bango et ça là bango mabe na ndena bana ko bimani ça là bango mabe basali makita il faut te détruire ye vidéo wana loba ya nini oyo ya porno ongana ke ndoko sa na fe chez na Belgique yango biso to zelaka e bima voilà yom to lebina limbisa soko lina limbisa babe vidéo ya porno ya tout fa na limbisa te za Rwanda ngana on zelaka vidéo ya porno wana e bima na inande ko ngaro si kala kamba pour rien na inave Guy Gérard pour rien nzokande yeke nene ko informer Guy Gérard et loro oyo ya ko sala babe za Rwanda un Rwandais a cause de la marmo babel salangate a bindé na souffra aya peine di mapi facile maboye na plateau na yo moi ngala lobake ça c'est des Rwandais sans pitié bato à haine les gens qui détruisent des gens les gens qui détruisent des gens les gens akenda tikanga na ndaku bato ayibinda ona ba général ngando ba Rolanda ba Patrick Lozeye bato tout ba yibinda kunanga na 15e na zaka na vie nanga bien bango bazako ya bambazo ke luka nzela métro ngo bazako tika na voiture ba yiko tikanga ba yiko zwanga ngaza ki princesse ambali nanga babe ko yiko jouer nga kuwana te oso comprendre yango wana nationalité na yo wana c'est des Rwandais so tozo tika na kati na biso tozo tika ye poison obingana kana ko samla na église a Chatumba série moko boy ba ko samla na église a Chatumba bande kona ba combattant ba yininga ngana ke no samla na église a Chatumba sipo na ko protéger église a Chatumba babe na ba un na wana Chatumba ba buka mu Congo pona ba un na mwasi wana combien de fois beti Chatumba pa ba petit a babe akeno luwe na ba sénégalais ba africain ba beta Chatumba mu Congo bukani pona ndenge na ya mwasi na ye mais siko yo mobile nanga o babe libala nanga boma na minute yo bandeko nanga bango balingaka vérité tamsonde na yebisa bango bakanta na kosaka masombwa ruberwa bisingamana ceux qui ban bizingankara bandimi vérité c'est qui eux qui m'ont détruit bango ba détruire vie nanga babe yango na yebisa bandeko nanga ndia betaki Chatumba nde bakenda ko panze giza Chatumba nde Chatumba tikala na cicatrice na mukongo pona haine ya mwasi wana ya babe bandeko na pe basala pareil na sûr biso ba congolais futo banda amour na ite binga amour ki patriotisme donc ndenge za wana so ba beti ndeko na étranger beti ndeko no biso to sangani to weli mutu wana loba yo combattante babe combattant sikoyo au moins que ceux qui bino bobomi moto te sikoyo division na bino qui en profite na biso tout ba congolais na minute yo to kosangana batangwanda na batati sekedi tout c'est mes frères basa ba congolais to kosangana faut trouver solution pour na mamboka na biso boss rappelle ba yo kana ya babe sana ba kisi ya ba Rwandais muta kosangana zate muta kosangana babe zate sana ba kisi nzungu ya ba kisi ezana sembetu na wana Zoro aza témoin koko Sandruma aza témoin yo chaba komba non na chepo bolo bateke na kosaki wana ba na chebango bazalaki ngato uti na biso na likolo nde to tamla na koko Sandruma to so kita na se kuna na omoni pharmacien na se ya Diego to telemi wana bazoro balaki wana na babe yepe masombo wana na rolo c'était koko Sandruma bina ma Congo pisa ka tamboto ya parazane on yo sala bien te o comprendre na rolo c'était salité on se comprendre donc mbala moko to telemi to bando so la kaka tout na mona ka babe ngata la kika boya ngasa zo lo bala pesa ke mkongo na otaleka kuna na sima ndingo zawana tala ngani na zala ke lelo na kuma mata 5e étage na makolo balinga be expulser nga monsieur le maire na bisa yo kelanga mapo bana ngani bazo ma plomb nande na sala na sali 30 na 15e yo ko te loko monsieur le maire ayo kelanga mawa ndaku ya 5 pièces na zaka na 2 salles de bain te tout balongolanga monsieur le maire alobi to ko tiko na balabala te to respecter famille na yo ndengo za mère de famille ba no batangi bien bakenda opisa na 5e étage na makolo monsieur le maire ameminga kuna bi ndaku no yango salle de bain yango tout soko lingite
OK na 115 ngana makolo mais nazo obligé na mataka 5e étage na makolo ba somo na basala livre ça ndako na ba mona passer ba vie donc babin amanga na simba ba kisi leto na koko sandruma yo babin oh mama Congo biso komba oyo to bunda on pa mateto zaka na nzungu ezaka na ndako na se mbeto ndenge za wana foya osimba pe nzungu wana bakisi na simba biloko na simba bakisi wana na yebite bango na yoka okata na sisa bon poser la question oyo simba bakisi wana ezaka na se mbeto pe basali yo hold up pour ndenge nzano za la kana babin ndenge nzana ta lobi ndenge no bando la na simba ndeba tuna balanda ka he asa sala bango hold up nzunga ba ya ba Rwanda wana ezaka na se mbeto na ngana boya osimba ya ngana timbe na leki bandi ona mbale be na utimba ka tout de suite zoro za témoin ko sa nous za témoin ngana ise babin ngana congolais bitumbo na ko bunda nde bakimba ba bundaki nde bakimpa vita ba bundaki nde bakabila le père ba bundaki nde ba lumumba ba bundaki ba simba kisite totala ba interview to yoka masolo nil part to yoka lumumba simba kisi kimba simba kisi ngaki sa wana ke simba ya nini na ya poto mbongo na zona bien na makasi na musala do ngai mwana Paris 30 ans na ba poto un kadogo uta kuna o kabila le père mais maka na kin ayati na ba poto na ba 2010 ake simbi zaka ki ça va pas ou quoi Rwandais tout fait yo ando beta tout fait yo ando beta na groupe folklorique moi ya série ya ba JMP et ya culture na biso to banako bin la Mobutu et ya culture na biso to bin la président na biso to lingaki mingi ya monte regeta nga kufa bango ba ya ko envahir biso bona bin lete poanine eza mamba solo ya mamba solo na ndinga loba ipeke teli kola bantaba na nini to uta kikwiti ya mboka bastar ya leki wera na nini aleki reidi na nini kasera leki na nini aleki muzito na nini aleki kimbuta na nini aleki nani obe minaku na nini aleki nani oyo mama prof Malala na nini aleki matungulu na nini batona bata monde entier bayebi bango na ba FMI bayebi bango na ba do monde entier bayeba yena na yebi babin Alexa na mboka na bango ngai asa Alexa référence na nga na uta nini na uta kikwiti ba we ya mboka ba star ozo comprendre ya leka na wera aleka Redi aleka Marie Paul aleka donc bango nyonso na kimana aleka bango aba babin ya koloba na ngai kikwiti ya mboka ba star na ndimi na bota makuna kikwiti ya Congo yoka kikwiti ya Congo eza bandundu eza mama ya Congo omoni kabila ninga zovandana sipona gizenga kizenga wana ozomolana ce gizenga lobika non akei avant Congo ngana combattante moi je combat pour na bango bakende ngana combattante mais lobi yango oso comprendre nazo ko expliquer babin na combattante non aligné yango wana pona la puissance abandundu ndenge za wana ceux qui zenga le lobika ta kabila ke zo comprendre ngana na ba Congo na sambela kimbangu lelo ba kimbangi semba zo simba mona ne wana za Rwanda te mona ne wana za mvuluzi te biso na papi mto bimisa mvuluzi biso tu ba Congolais yeso mona leta aza mvuluzi te ba ben tika lota photo mvuluzi te azala pe na bana bilaka te bana bilaka na Paris papi pado zana sisa afingi biso ba Congolais tozala unis contre les Rwandais to leka tibela bela to ndimi et ça coutume na biso avec force. Donc, si je comprends bien. Tondimi, tolingi unité. Rwanda ba yakocha en nakati na biso. Si je comprends bien, yo t'avais un problème moko boina babin ya kala et umela. Batu ba yebi na bango na finga na lobana pe oza Rwanda kaka bona miso batu. To kutana pe na mwase na préfecture. Ayebisi nga to zakina dieta atuninga yo finga babe Rwanda. Ngalobi ma sœur na linga ko mingi na problème na hote. Mais makambo o kuti babena ngo ko samba kate po eza boye oko lemba ndeko sana pardon c'est là nan oko lemba ko samba kate mona ngo memi asa Rwanda bon babin a détruit ma vie on se comprendre makambo ngana babin ko kate yango na babin ndenge zana babin ndenge za wana ye batnyes ba yebi na bango dona nika kaye nango na nika kaye nango Rwanda Masombwa a détruit ma vie asa Rwandais sans pitié ozo yoka omoni Congo eza
bandundu ndenge za wana soki bandundu ekwei Congo ekwei bandundu ki kwiti mboka bastard comment ndenge sana wera akobeta na anniversaire nanga Redi akobeta na anniversaire nanga Jibe akobeta na anniversaire Marie Paul to boma to kanga musique nerere na babin ozo comprendre ye to bengani na ko toute famille sana za Rwanda biso to ko sala erreur oyo te ba vient na biso ba sala ba vient na biso ngwanda Mobutu yona pardon ba koti ba Rwanda na komba yango na biso futo protéger lelo ba Rwanda tu na komba bando bima niti Rwanda ninga yana un nanga ayape awa aboma libana ngayo ko ba pe facilement faut ça muta en tala bandi ko na biso ba Congolais ba Hollande na sima ti ba ko latte caleçon nenga sana bo me on latte caleçon te Mobutu Kabila bo lati sakie costume bon moi ninga comment ça ça ndinga comment ça la biso maman con pardon lobby la ba ko latte babe caleçon bon moi ndinga ko sala sende ki Kabila ko sala so bon moi ndinga ko sala biso yo kana pardon tu nos questions moko lelo yo Mama Congo ngana kene ko sima bakisi nga mwana poto mwana Paris kadogo auti na Rwanda akati Nord Kivu azokosa si bango bazali bato bako kota na Kivu une question te pardon bango bato bako kota na Kivu bako remplacer bande ko na biso ba boma mboka na nanyo matata amebe na matata mponyo Rwandais mbongo wana pesi babe somba jeep wa détruire vinanga mbongo le uti na mboka na mukanga lonzo auti be banta baba uta babe masombwa mbongo wana nanya ya pesi yo oyo nanya pesi yo patina se répéter s'il te plaît pardon s'il te plaît obenga prendre babe finga ngana finga ki na rwanda kaza Rwanda ayi ko finga nga pourquoi kono bana mutu Rwanda za ko finga mboka na soba yebise batingi yo ayi ko finga nga eso na ngola za tranquille ça pas ceci là si quoi mukumbe tsalipa na ye peuple congolais le baro ba vérité voilà mama ko pas ceci là mukumbe tsalipa na ye yo lelo yo na babin bo coopérer bino ba combattant papi mbombo na babin bazo coopérer bango ba combattant sikoyo apparemment yo boke sala combattant non aligné c'est-à-dire ebimaki na kombo na ya combat do bote sika moko yebsanga sikoyo lelo yo bino nde boza na batu ope bana sima na bino babe pe koto na koza na bato bana sima na ye pardon non aya kokuta papi mboma makambo bolo ba oyo voilà c'est na siposki bo na tono mu siko lelo oyo bozo mima komba wapi ya ça va combien asala ki marche combien de personnes ba yaki wana internet de ko saka bato internet eza terrain te ngala yebsa bango na terrain za makamsusu boy za makamsusu ya chaka mnoko kuna so asali vidéo 20 000 vues asala ki marche combien de personnes Rwanda ye moko Rwanda ya zaika ye moko bato bala yite Mama Congo to sala bo to sala biso ba congolais to sanga to trouver solution Mama Congo to ka mamoto babe azande ko na yo na TV ba randa biso est-ce que okolimbisa babende nasa nini aza Rwanda bakoboma biso lela ata tolimbisi bango eya po nde bazobota na bandeko na biso bana wana siko bango ya bana babe wana bakoya kobundisa bakoya kobotola su Congo après bana biso banoloba susu bana babe dégage non biso faut buto bimsela bango déjà na mpwasa awa po modèle oyo eza modèle ba congolais na tunye question yo ko sala tsunami bongo olobite poza congolais yo la tra caleçon za congolais babe tamulaka sans kadibar mako to comme la suka bien est-ce que kolim se babe tant que frère na yo tant que ndeko tant que bo qu'est-ce que mo bunda combat tout kolim c'était pardon na mo pousse pardon pour tout est-ce que na lim se pona akosala nini na lim se pona nini ko boma moto makambo ya omoninga tuna batu bayibanga le na yaka kombe en plus a fininga a chubinga likongo na mutema fallait kuta ya senga ta pardon ke na yebi ninga finga ka Rwanda wana pona beta ye nango soka lobe kutata bongo nangena limbise me ye awa ngana fingi ete na lobi na yeke oza Rwanda eza nationalité na mboka na bango abo yango pona ya awa abanda ko finga ngana bokola kesere ba mboka oyo omoni Florence azongela ngela wana akene kotuna Florence oza na internet ese ngana za mutapasi ngo obemina kwa sala ba démarche nakene sasa na boyanga moko ozoyoka église kimbangise esala démarche nakene kisasa nga moko na boya ba loba na ngake ngai mama Congo nakena nkamba bapesa nga bakisi nde na kondaki wana babotolinga mbali nga mama Congo expulsion nazolela nini makole pukani yoka nan
sikoyo l'air na baby wa boki ngana bakisi na boy ko sima bakisi no ba komo seka susu ngai ozo comprendre ba komo seka sungo ba kimbangise ba pesi bakisi na uti nkamba ok na uti nkamba ba pesi ngana bakisi singana sira kena nkamba toza ba kibela ba beto ni malgré yo mobala kendale mais mama ko ngale la est-ce que yo ne bien pas bundate te ngai no kila ni mawa no yo kama te faut mona mama ko spiritu ala mama combattante papi volcan tokomi presque na la te mekala yeko la na ba chaîne tout bande ko na ba Congo la no buka ki chatumba mu Congo bo buka babin en tout cas mama ko tsana na c'est bon siko ouais carré papi volcan tokomi presque na suka il y a intervention de pardon tu skali au moins 5 minutes s'il te plaît depuis que nous avons vraiment intervention comme Biba na tuni question mon encore répondre nga lelo ko la politique sikoyo ba ambition na yozani c'est-à-dire boule na yozanini qu'est-ce que tu comptes faire pour les Congos, pour les Congolais basé la nini vraiment étant papi volcan pardon na moi na moi le mango rapidement pardon papi ouais na moi le mango bon moi biso ba combattant na lignée toza na projet de société ouais biso to na vision j'espère que na zo lobake j'aimerais bien que les gens au jour d'aujourd'hui qui m'attaquent par des idées et qui mettent leurs idées au grand jour le roi dans la politique tous un projet de société il y a Kambela Congo biso ba combattant na lignée premier pilier est basé sur 7 piliers premier pilier est environnement politique total la politique onini to tchana mboka na biso soki to komi na ebongango deuxième pilier na biso est commission vérité et réconciliation na bande ko na biso ba musicien tokoloba na la vérité pe tokose réconcilier parce que division ya biso na bande ko na voire même na ba obana politique division na biso ezopesa makasi na ba étranger yango moni biso to lobi tokofinga lisusu mututé mais nous sommes ni à droite ni à gauche donc quatrième pilier na troisième pilier na biso ezali réforme constitutionnelle toko réformer constitution parce que ils en a balaki nebele na kati ba kenda na assemblée nationale la biso kuna ba parlaka si makambo ya moratoire ta ba moratoire ba suspendaka makambo ya double nationalité ko ba chaka moratoire na kati ya parlement mais maintenant lokola ba votaka te ba 25 loko na suspend ndeto yego se retrouver na ba badi banga akomaki premier ministre ba yebisa yebinote kazalaki belge Katumbi na Katanga kuna zaki gouverneur bayebisaka binote gazaki italien donc batu basé belé même nani nani comment s'appelle médiocre comme nani passez-moi le thème ngam na lobi banoba donc quatrième pilier na biso ezali justice et reconstruction nationale na reconstruction nationale tokozana ba carte d'identité parce que lelo to na carte d'identité ba congolais ba komata mwana perte des pièces donc tant tokozana reconstruction de nini ne reconstruction nationale nde tokole akisa batu ke yozala kana kolo te obotamaka awa mais origine na yo ezakuna ndeti ba Stéphane wana dans na quatrième pilier na biso cinquième pilier zali financement du développement comment to financer développement na biso mbongo wane ko na ba ressources ya Congo donc sixième pilier na biso ezali forme de l'État et dynamique de ces institutions forme de l'État to kotika la travailler na Congo na unitarisme et to na fédéralisme on comprend mais bande ko bele pe ba comme na niveau ko ba c'est quoi l'unitarisme fédéralisme ba ya ko développer mbala ce matin obenga et septième pilier na biso ezali réforme de l'armée la police et des services de renseignement parce qu'on est infiltré. Donc, service de renseignement, nabiso et salaka, té armée ezate, la police ezate. Eza babilo ko to solo la kana chibala na yebsaki asa la cantine ya ba soda, cantine ya ba policier et ko pesa ba policier na biso makasi ba banda ko défendre biso. Mais asali yango té c'est tout à fait normal là c'est débarrasser na. Mais quand ba politicien nyo surtout bazan en opposition na kati ya diaspora tout na monde. Nous les combattants nous alignés tokokutana na mutu nyonso tout tokosolola na mutu nyonso tout pour toza ni à gauche ni à droite mais au moins nous avons sur notre vision donc ceux qui bandeko ba moninga lobina na Paul nani comment s'appelle nani ndeko na biso mususu nani Sindika Dokolo pas s'étonner na kokutana na ye ceux qui lobi pe ba moninga na Yves Punga et ça peut candidat mususu yepe aza candidat na élection présidentielle Yves Punga ceux qui peut ba moninga na e baka moité ceux qui ba moninga na Moïse Katumbi baka moité
Ceux qui ba moninga na Fayulu baka moi té. Ceux qui ba moninga Chilombo baka moi té. Donc j'ai fait de la politique. Mes ennemis d'hier peuvent être mes amis d'aujourd'hui. Poto bengana. Bon, mais non, mais Andreas c'est un frère, mais Andreas a l'obéité. A travailler na batouana à vie. Et ça chouana na roiné pour anine. Texte Zali a comme le vice-ministre des Finances, je vais travailler avec vous à vie. Après Vezali. Après Vezali. Après voilà yom tout ça. Ah, na le but après Vezali. On comprend? Donc, ngana monique tu balazon c'est sincérité. Ceux qui n'avaient le cochon ça tu balaté. Vice-ministre des Finances c'est mon vieux. À combien na ta 10 000 pas ma pesingate? Tu balao pesangandine. Vers Mukuna, na tambola ne ko bana 2005. Ti vers vice-ministre des Finances Jean-François Mukuna. Na tambola ne ko bana 2005 na combat. Ti le loyer koma vice-ministre des Finances. Donc au à la place outil de 2005 ti ba yo rejoint gouvernement. C'est mon vieux. Après singa ta 10 000 té. Boyo ti bala toye bani no ka na moi j'aime va la tout au poids. Croyant que aux na sagesse aux joie qui peut na papa Tshisekedi. Ti bala pesinga l'outil. Parce que vieux oyanga moko wa pesanga pesinga l'outil. Mais ngai na boy na se retirer na la bola muya ya peuple. Mais yo le big yo travaille na bango vina roine pour anine. Les années mo pelanga si bango non, j'ai fait de la politique. OK. Toi qui ba moninga na avancer, ba inanga te. Ba ya ko attaquer na ba idée, ba ya ko attaquer ngai na projet contre projet, je suis prêt à débattre avec eux. Même nani Stéphane. Babé Masso. Oui, Kofinga. Je n'ai plus le temps. Sur aligné, aya ko débattre nanga projet contre projet. Je suis prêt. Toi là que ça, de quoi on est capable dans sa communauté. Bon hier Rwanda aya sur débattre non. Quand c'est ça infiltré bichoté. À ça Kotagi. Si ko photo démasquer photo là que zo randé. Tant on rien à débat. Des places relaxées gaza Rwanda ko koma yebité. Bon si ko débat on ça la kotanga na kombo. Texto ba komela ki yo zo kotanga. Bon, bref, pendant on suit ça nava pena na douleur ya makasi ya loba likambo na ina loba. Na wakaki baba lobi makambi ya liwa ya mama kulutu. Mama na ta mama nanga. Na za na respect mingi pona mama. Tant mama na kufaki. Ah, OK, là est-ce que 10 000 euros. Te na sko ka 10 000 euros yoka na so bana vérité. Tant mama na kufaki. Yo mona ki état de santé na zagi nango. Même kumela mai. Ezate yo mona ki état de santé on a zagi nango. J'étais empoisonné. Mais mutango pour l'instant na ingolo ba kombo na été. No yebié. Na yebié. Donc état pas malade dans Congolais Congolais kaka. À des proches na yo. Mais c'est un youtubeur. Youtubeur ça veut dire. C'est un youtubeur. Mais bis c'est pas bien on pas youtubeur. C'est youtubeur. Boye bika youtubeur. Donc mutacha dans youtubeur c'est dire quelqu'un qui met ses vidéos na YouTube. Bachaka loboko na poche zo ba defa. OK, je comprends. Maman natanga kufaki. J'étais gravement malade. Makambo bazo ba 10 000. Ya na bato ba ebi mutu na makolote. Ya makamba oloba. Le message non s'adressé ko na babente. Ko baba finga nga muluba. To lia ramboa. So ki ngai nesko ka 10 000, 20 000, 30 000. Eza ya baluba ou beza ya ba Rwandais. Eza ya baluba. Parce que tant bango baloba baluba baza ba tribal. Muluba ozo boko la bana na ndako. Ali ka pemboa, ba ne pe ba oliamboa. Message na nga na tindela na mama sika na wenge na Kasanda. C'est mes frères, na Mireille, na Marie, c'est mes frères. Nga kombo na ngambombo. Soki na famille na pokuta kombo mbombo. C'est ma famille. Message on a tindela mama sika Marie Kasanda Wenge Yvonne. Oh, le bon chiluba, message. Et dans le bon chiluba, pendant la sagena muluba. Mamo seka, Wenge, kwetu batu bamba ni mwana ye moshanzo buka batu bamwela mundato. Ba mama wana bayebi, po baza baluba. Soki bazayi ba Rwandais. Elinga ke sande mususu. Mais le roi baza baluba. Bayebi ongana lubi. Il a expliqué na mwana bango. Mutu akoki ne koya koloba o akoloba. Mais wana eta famille na ngai.
vous comprenez quand tu as makamia sur 300 euros mais bolobi na zara na katumbi na zwaki suki bani na banyonga 300 euros na kofuta monte pendant des années ngam nazana chibala ngam nazana vice ministre de finance ngam na kutana batu nyonso frère bozo mona te que diabolisation ça quelque part problème ezande babi que non muluba il faut casser nde ba ba casser ba kanisa ka zaki muluba non seulement ça nazo évoluer nazana besoin batu ba attaquer ngai projet contre projet donc voilà polémique naza suna tenté tout ça école moko mais tout ça classe moko voilà je crois papi Volcan na yamba yo lisusu ma poto so makongo poto succès le basuka parce que réalisateur le basuka ngo le camaro très important ba mitakala ya batu ezo traîner na internet Masombwa takomone on a moni awa Amani Steph connu de le nom de Babé Masombwa le là comme Masombwa a le vidéo na yeke azana ba petit na ye a créer bakenda ko sakana basi ba yaka na ngopo abimsa on internet voilà ndinga lobi na ke ngai na komi kolanda ba Moïse Katumba pesa ngambongo tutututu talaye awa na tozaki na combat na ambassade après agression ya Kengo yeyo akende ko zwa mbongo na ye wana na ambassade ya Kengo après agression ya Kengo mutu apesa ba kombo ba jeune to ba na gare du nord c'est Babé Masomo yeba yango na ba renseignement ngai makambo eza lokuta te leto bandaka kombe ezaki na Camerounais moko rasta ayaka pe na ndaku pa mobali nga yebise ke non babel déjà si bazui mais sauf que ça ok kuna ba kango photo chaque fin du mois au banozwa 2000 euros mobali nga yebise bango bon siko mois prochain so ba PCT après elle va devenir quoi na ba histoire wana nga na okota te na okende te nga na kenda te omoni papi ndinga za wana bakenda bango nyonso ndebo ba tangi ba kombo noki kombo langa na bato balia mbongo oki kombo langa te ngai na yebi eloka mutu te nde babe na yebisi ye ozala ka dogo lenga na banota na ba kar na bamboko le to kota ba concert ba wera to sala ba maison mère ba papa wimba ba ready amisi ba ni namta concert o comprendre ya culture na biso ba musique et la culture na biso Congo na linga musicien ninga na ba ndeko na ba frère nanga nde baza wana même si faut ba beta to zonga sa concert to so minduki to benga na ba babe na Congo to benga na bango donc yondo za mu yive pel Congo mbote na bino ya trop bolim sanga ma Congo na sala na kindumba te ba Rwanda ba beta nga ku pona tika komba malgré ba lingana tika komba ba beta nga ku na pota na pe na passe yango tina suka ba kanza na ko isa mpeka pe na ko isite mais Masambwa akoisa mpeka mwana mbali omoni nga sala chatumba yango wana nozela bandeko na nga omoni boke beta chatumba bo panze gisa chatumba ndoki ya vina nga Masambwa boke ni beta ingeta ok vraiment to comme na suko pardon na so na ko pesa ka moi mbote kinoki donc ba mbote belé na 7e jour na ba des petites princesses nanga otangi kombo na petana musu ya mundele pe kota zape ba go bisou papa item na misusu bazana nini bon na yebiki bato na bazo travailler pour na ba service bazo ko boy ba banane na Kishasa ba place nini pour tala ya Eliezer au monde basali bana Eliezer siko bazo luka pe yanga o musu baza côté moso ba toucher yo pour ça le monter ma passi donc ba mbote belé na Serge Wallace Rudy Fula Barabas les spectres du mal na PCP ba mbote l'expectre du mal tant on a vu l'expectre du mal bref pour nous reçu qui ça m'a ya babin na rolinga na ba idée na ye projet contre projet to débattre mais na ebiga okokate na ba rwandais mais na ebiga okokate mais na pour nous reçu qui ça pena reçu qui ça a robenga mutu tout aligné na Paris à côté là nazo lancer message a ko benga mutu nyonso tout ya moni na Paris parce que il se fait passer pour un racaille qui est Moutamakasi. Vous comprenez? Oui, Abang Saraba Congolais bani mais yo qu'est-ce que message non tindi là. Babé Masomo. Maman Congo pardon, il a détruit ma vie. Maman Congo s'il te plaît. La vie de votre maman Congo, Maman Congo. Maman Congo s'il te plaît. Nazo tindi les messages. Ils sont clairs et nets. Les messages sont clairs comme l'eau de la fontaine. Babé Masomo lo bakabetaka adi ndondole nzete po afingaka e abruti. Mais ngas ko nazolo bango abruti 10 000 fois. Et jour a romona nga
Pardon, s'il te plaît, n'a message. Jour à Komo Nanga, à ça l'action, il y a Broutine de la lobby. Sur à Salangote, Ngam non Salango. Et na relaxaye, Kinga, Nadara na Paris, puis Faluka Moutou, Nyo Soto Yago Luka, à côté là. Mais ce que vous avez, Ngai Naye, tête, pour n'a pas le bagio babeta Kingai. Mais na oui, Moutou Nyo Soto Yamokila Robeta Ninga. Mais Sophie. Moutou Nyo Soto. Arobeta ningai mais yesora betinga nazwi mikanda nanga na gena zongi na mbila zongi sanga na Kishasa. Voilà, Boyoki Nayambaki président il y a ba combattant non aligné Nayambaki na Mama Congo, je crois Marambo le bezaki belé eza belé et tous obligé parce que émission je crois to chango 2 fois bon l'entend sous 2 fois parce que toujours moi moulay mais to ko yamba bango na ko yamba bango les sous vraiment moko na moko pona to meka ko solo auto lobité na demande na bino bato bolanda kabiso donc d'ici là portez-vous bien na pesimbote pa ya Bruno Ndongala na Francfort na mosi na Arlette Menga parce qu'il y a très bientôt nous allons sous na Francfort dans 2 semaines je vais frapper na PCP mote na Dostine hein Maman Dostine. Ouais. Voilà c'est nanga Dostine Njitobe. Maman Dostine, maman Maman Dostine Bambote Belé. Ouais puis pas combattante non aligné. Voilà c'est nanga. Siko yebaki ba maman ba benga mikolo mwana suka libuma ba maman. Voilà. Na ba deta kabuya to ba ben mwana suka libuma. Tala maman Dostine na pembeni. Donc dans le lobby dans 2 semaines je vais frapper. Si ton y'a pas piqué. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as bateau de ça. T'as la Bella bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Bélé. Bah ouais, on sort Timothée Phénomène, bah Dimakougou, bah Théo Mouchinada, on va battre Bélé, bah Dachelo. On est ensemble ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, on est bien, bah t'es quand même bilor africain. Dans ce mot il y a bilor africain, au Zuma il y a pépélé, na pripé il y a niakese. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. La Bisso chaque jour il y aura un bakulu na Bisso. Ce qu'il y a à Wate, c'est que la Bisso voilà mon combat. Malobaka bamelaka kaka, baleka kaka. Donc tout ça la kaka. Ah olia bio. Nyonso ezali nzombo, pondu, ngai ngai. Mungusu, likapu. Nandagala. Sur le mot on a Bisso na Bisso. Nansafu vraiment. Le colopère sombo et la donc nous a Bisso au Kitago, on a Bisso na Bisso, bilingue chez Sims Bisso na Bisso. Yo ka bilingue. Ah nous c'est ça. Moi les kitoko, moi la kitoko toujours.